Oh, tigre na makangu. Oh, makangu, ou bien petite sœur. Tigre alobi petite sœur nanga. A présenté comme petite sœur, oui, c'est petite sœur. Petite sœur propre. Coucou. Mais pourquoi je sais kate? Oh, makangu te. Eh, Karine, on peut dire tigre, babotine. Petite sœur. Tigre alobi bien, oui. Oh, petite sœur nanga. Petite sœur nanga. Na sekite. Nini wana? Makangu. Bongo wazolo balisosu bongo tambola malembe nani. Mama Bokilo to mama ya tigre. Ou bien ba famille kaka. Likambuli ezo lekao. Oh. Tigre. Bon. Eh. Mama ye. Tigre likamuni. Mokili yango. En tout cas, ezali penza elengi. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid, Kabongo. Bandeko ezali likambo ya kokamwa. Kokamwa. Bon, ngana ndiye nazo kamwa. Po ngana yebi. Tango boza baleki ya jika. Tango boza bandeko ya jika. Quartier mobimbe yebi. O bandeko ya jika. Baleki ya jika. Tango jika ye moka lobi. Oyo petite sœur nanga. Okomona petite sœur yoka sourire. Me ba yebi ke aza petite sœur. Bongo siko jika. A présenté yo na télévision, na YouTube, alobi oyo petite sœur nanga, bandeko, eko zandengeni. Petite sœur koseka koleka. Soko kebita obwaka susu likambu. Yaya nanga ya motema, yaya nanga bolingo. La famille c'est la famille. Mais tigre, alobi, oyo petite sœur nanga. Tigre peut boire qui sourire. Yoka sourire pour tigre noir. Sourire oiseau ça na kati ya Congo. Na kanisa kri oya wazekwa. Félix wazekwa boaka. Ya sourire. Sourire. Yango wanande. O tigre. Azo boaka na Congo. Sourire. 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 A boaki sourire. A présenter. Oyo. Petite sœur nanga. Petite sœur a tali na songa lisu. Bon, na évité songi songa lisu. Menga na moni neti na songa lisu. Et kozala appareil ndem de salagere. Est-ce que petite sœur to makangu ou bien petite sœur passagère pourtant moso tigre alobi petite sœur masoki siwana avec respect. Pazali mubali. Ya la baronne. La baronne Ali n'importe quelle moissité. Aza icône, maman YouTube, autorité morale. Mi bali o bazana réserve pour na kolingaye, baleki combien? Bon, on a compté bakoko leka 100 000. Ah, kolo, tigre noir, zala calme. Non, kozala calme te. Ah, ou vraiment kozala calme te. Yo moko bwaki vidéo. Nga papa robo na salani. Nkana lobaka kaka makambo nazomona pe nazoyoka. Batu pe oyo bazotala baza mayele même baza bazoba ndenge moko nga moko papa robo nazana mukonza bazoba. Bako comprendre kaka. Soki nga zoba na comprendre bongo bato mayele. Bako comprendre combien. Ekiri na biso si to comprendre. Yo lobi petite sœur. Ye. Ni sourire. Yo lobi petite sœur na sourire yoka 32 ans. Obimisi ya pembe sa kongenga. Sourire. Petite sœur nanga.
oza Djiké mwana poto oza susu tigre noir mobala la baronne bato tu bazoluko basala na yo interview mais tigre oyo penza elenge mobali bogar miscle kosakana te pomba oprésente petite sœur na yo ata kutu petite ya quartier surtout kutu ya quartier akobina akosote akoningisa alobi ya nanga soki asambelaka alobi oh no bino moko boyebi au nom de Jésus Christ ndenge nazala yaya boye soki aza ya quartier mais ye olobi petite sœur na nga ye anga ye Gloire Olangi azoluka bayaya même ya tricage Gloire Olangi bisiko ya kohésite te yeye nanga yeya nini yanga grand frère po akotaka ti na français akoma kochanze okomona kote ti na portugais majvel mais sikoyo oyo tigre noir apresente petite sœur nanga mais atali tigre noir na songa lisu bon songa lisu na confirme aseki te tigre aseki ezolakisaka kondire makangu petite sœur passagère ntango azotambola na tigre bato bazoloba ye wana mobala ya karine ye wana mobala ya karine ye wana tigre noir ye wana mobala mama youtube tigre yaka tosala interview biso bachroniqueuse biso bachroniqueur sikoyo mwasi ayoki abaye bongo ntango bazopresente petite sœur na nga bongo misu nini akotala ata bino bandeko na nga zala na place atoza kompini passagère ya 2 heures du temps ata makangu ya jour moko mozotambola na mutu ayebana so bazoloba tigre ya pamba c'est bien mais ntango bazoloba tigre ya la baronne tigre ya mama youtube na bato bayebi te bao bakota internet te bazotala parisien bapake balobi aza mobali ya baronne yango nani wana donc ye ti bisika azotambula bazotuna bongo wana nani wana fazala famille to baoyo kaka bazalaka bamokala alors mwasi akosentir ndenge nini ataza bino moko boloba oza copine passagère ya Djiké lokola tigre noir bato tu bazolakisa oyo ya la baronne sikoyo akende présente yo oyo petite sœur na nga na sourire miso kotala eza kaka wana kaka yo imagine tani ya mokonzi azotambola na tigre mais yoka sourire aza semeki azosepela azotala tigre mpe aza kosourire yoka koseka bazotambola mais sikoyo ekomi petite sœur oyo amona banda babotama ou bien oyo amona petite sœur ya quartier ou bien ya famille ndenge moko kaka mais tigre apresente ye petite sœur na nga tigre oyo alobaka te oyo asekaka pampamba te mais kuna sourire azotika te apresente petite sœur na nga petite sœur abwaki songa liso siya tigre zala no kozala calme te awa kozala calme te mama youtube yo nde zala calme papa robot yokangaka monoko te nakokanga ndenge nini ngai nalobaka kaka oyo nazomona mpe nazoyoka bachinois bo napesi bino mbote makambo oyo nazoloba eza nazomona bokanisa teke nazwi vaccin te yango nazoloba boye ou bien nazwi vaccin ai tigre omemi ngambu balobaki no memaka nde bibende meme atokomi na Congo betaka saki yoke mema ngambu na petite sœur bien sûr ankolo tigre noir kozala calme te papa pafeli bon naningaki na comprendre yo mais moi na comprendre eza te nayebi mpe ndenge nakolobela te nayebi génération 21e siècle ndenge batrichaka te bon ngaka keloko nalobi Karine ifala pesa yo babotino mema de toute la façon oza jeune oza jika mpe yo moko yebi osupportaka te omona bon soko otamboli na petite sœur te oyo aseli kaka
oya otambola ntango mosusu par hasard par erreur esalamaka moyena kota kuna eza te tani ya mokonzi zala kalme napesi yo mbote nga nasukisi na ngai ya papa robo naboyi naloba mingi sino te nakoya kobeta na ngai libaku te nakokontinue kaka koloba verite. Ciao. Nde batampo ezo déranger bango coach Gisnon yazaka na Londres yasisa bato batampo Ils ont tout lu. on a tapé coach Gisnon aussi ça Ils ont pas tout lu. Maman, bolimo lobi bolimo. Olimo ozasu a tobungi na kobima na porte te kobima na porte te te na porte te kombangu te bulunga maniana. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque toko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque toko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.